Mbote bandeko balandi ya Canal King Télévision pe chaîne YouTube awa tozali na kati ya question d'actualité na article na biso ya sika tokolobela makambo lolenge kanezo tambola na mboka ezanga wa bino mama Constance Mbalabu na yambi pona bino mwana mboka bengami boye na kombo Rodrigue Ramazani azali pe boye porte-parole ya parti politique en vol ou ezali parti cher ya honorable Denis Sesanga. Bonjour monsieur Rodrigue. Mbote mingi mama Constance sengo ya kokutana nayo nakanisa mbala ya mbona kutana na ba téléspectateurs nayo na pesi ba mbote ba ni ike ba kolanda biso na biki base bele masolo lelo na koliki été coupé sans pole na makambo mboka penza. Ok, merci beaucoup. Bon, on dit déjà, mon Mboka Rodrigue est déjà après, a déjà chargé pour nous répondre na ba préoccupation na bino to ebité bozomi tout na ba question ebele les lobby sonyo sotana katia koye ba 5 et tomboki 2023 ba élection ekozala to ekozalate yango tolingi to découvrir pourquoi 5 ans déjà azako s'agiter. Deuxièmement, likambo etali gouvernement na biso premier ministre Sama Lukonde est-ce que ako réussir ko s'en sortir pour ba défi ako relever apparemment eza tellement ébélé tozo partager yango lelo na mwana mboka likambo etali état des droits déjà eza en marche to bazo favoriser ba misusu ba misusu nde bazo kende liboso ya mibeko toko découvrir ngo na mwana mboka Rodrigue. Tozali na kati ya mois de la femme tokoki kokota na émission na biso te sans que to lobali loba moko pona mwasi monsieur Rodrigue. Oh mwasi ndasala kabiso. Soki mwasi te ndele biso ba opétualité. Donc bonya na ba mama nyonso et matondi mingi mokako swa pona mwana bino bo fete yango malamu na 4 même ya mois de la femme. Na koloba ete ngomba na biso en vol na kati ya structure na ya ba mama o ba bengi ligue de femmes ba ko préparer pe molulu moko kafu penda mokolo le 8 mars wana na kanisi biso nyonso ba yi en vol ba tonyo so balingaka parti en vol pe na président national nango honorable Sesanga na kanisi ikosa eloko moko motu ya makasi bande ko baya ko participer wa mona ndenge nini na kati en vol ba mama batokaka ndenge nini na kati en vol ezali parti tondi makanisi sikani ba mama bimisa kape makanisi na bango et en tout cas pour na mwana bino mama Constance yo pe mama te ba ko soit bonne fête pour réfléchir malamu pamba te ali moi ya pour réfléchir sur ba droit ya basi bo bunda ambition ya la kati na bino pamba te mwasi ali moto moko ali ndenge moko na mobali mwasi esengeli na epé azala na ba chance ndenge moko na mobali ngana ali o babengaka homme genré na ko croire na mwasi na biki mwasi ali capable de ça makama minene na kati ya société. Bwana mboka Rodrigue Ramazani, merci beaucoup. Nandimi nesika ya ba mama nyonso bazolanda biso depuis mikili ya poto, Congo, Afrique, bisika nyonso o bozwami. En tout cas to yambi yango to koti na mama na likambo na biso eza likambo etali 2023. Est-ce que élection ekozala to ekozalate? Yami Balé, toujours na même question wana. Bandeko ya 5 awa balamuki batomboki. Toyebite, pourquoi 5 ans ezo sa la pression na likamboyo? Baso se fier na ba ondi ndenge balobaka to baza na information moko songolo ezo linga kolakisa ke 2023 wana élection kozalate yango fo ba bando tia pression. En tout cas matondi nanu pona motuna na yo na kanisa motuna ko tia mwa iki na mutu ya ba congolais mo epelé mais ngana koloba ete et c'est que la Congolais toi na sérénité toi na kimia to chapenda pio na kati ya motema bamba te na motuna ko yeba soki mapona mikozala to mapona mikozala te mibeko likonzi ya mboka likata déjà lisolo wana mapona mi misengeli mizala na 2023 pamba te na 2023 nde tata mokonzi ekolo pe ba institution mwa mingi ya mboka bakosilisa bamanda na bango ekosila po ete makambo ya maponami ya sika esalema po eke tokende mboka ekende liboso avantage ya maponami na kati ya ekolo eyaka na stabilité surtout na jeune démocratie lokola biso toza na intérêt ya kostabiliser démocratie na biso tozwaki on a pris ya makila bato bawa mpo na likambo ya démocratie barébellion esalema po ke tozwa baélection ya 2006 po ke lelo tokóma esika tokomi nga na korassuré bayi congolais banso bakolanda biso bipai nyonso bazali maponami ekozala e maponami na 2023 esengeli ezala. Mais il y a de l'eau dans le gaz. Ndenge bayi français balobaka yango na kati ya église catholique na présidence.
nyonso tomoni ke ba évêque baza na katikati ya likambo. Pourquoi pression et bandit tango? Est-ce que c'est le moment propice pour na bango ba banda déjà makelele wana déjà bazo réveiller attention à population, ils ont comprendre que tozo yoka koto boye nzo kama kamozo kendenge mususu pour na nini bazo tia pression wana. Ouais, puis maman Constance ngai parti na ngai to ali na kati ya union sacrée. To ali pe ba membre nouvelle majorité, to salaki déclaration d'appartenance na biso na majorité ya sika. Bamba te to bunda ki po ete rupture ekota na kati ya mboka makambo autorité morale alobi na mabunda salabe. Autorité morale ayebisi tambo mamba finga chef de l'état. Autorité morale alingi te makambo na mboka tambola malamu. Autorité morale abi ba imposer malonda. To lobaki te tina te to aki na opposition à solo mais to lobi mboka ko kende mabe esengeli to ya na kati ya union sacrée pe na kati ya majorité pour été to voter contre la rupture to ba été rupture et quota to kabona ba autorité morale pour été mboka tambola na ndenge ya malamu ba député ba so indépendance ba structure ya mboka ezo indépendance o ça na union sacrée le roi indépendance ba institution ndenge ça maki na 1960 ndenge salami pe na mbula o eleki ba institution c'est combien indépendante de l'obasa musa na kimia wana yali parenthèse à liboso donc on a yango biso tolobi likambo ba senko na yebi te pona nini agitation mikotaki peut-être bato bani na mboka na biso li somo mboka ya Congo ezaka ete ndakisa bato mayele baba suko ngo bombela moto moindo likambo chamo na kata mokanda komaka yo komaka ali français ata lingala yo komaka chamo telemisa wana bato bakoya bakotanga te mais bakolikamba na TV babanda kolo na moni agitation na ka union sacrée na moni agitation côté UDPS na moni agitation na ba parti allié na moni agitation bisika mo ebele na zuina nous communiquer à basango na tangi mama na kati balobi kama makambo mapona mite balobi pe situation sociale à peuple balobi pe likambo ya insécurité na est bayebisi pe gouvernement ya mbangu peut trouver ba solution na problème à est mais basali des rappels ya makambo ou les rappels mais bato basagite pour la nini maman Constance na yebite bon ngana na tata mokonzi mala ah peut-être bato bako sagite ba yebi philosophie tata mokonzi ngape na lobite ke na komi tshisekediste pour ngana se sangiste mais na kolanda tata mokonzi ndenga koloba mbala nyoso lobaka ete ali na volonté ko organiser ba élection dans les délais constitutionnels oh tout élément na mokewa yemoko tata mokonzi lobi na délai sukulu na ya liboso oh le bac était à la charge belé parmi la charge de l'organisation de l'élection dans les délais constitutionnels mais tata mon condier mon quoi bien la preuve tant batu ba agitation na mon porte-parole na l'équipe à le batin tata mon condier na likambote organisation de l'élection il faut ça mandat donc ba évêque nga apesi ba mon kako soir nga la union sacrée na si bango ya malamu mon salande yango wana isengeli ko rappeler na ba institution ke ba sa mo sana bango ya mabete mais oh ils allaient peu sous important et c'est une ba élection c'est dans le délai ndenge ba yi senko ba lobi ndenge tata mokonzi ya mboka alobi ba oh nyonso ba ko s'agiter ko kineti ko finga basango ko finga église catholique na ko mona ngo soni po bazoloba congolais ko itikala ko linga Félix était parce que bazaki parmi bato yo ba annonçaki bato liboso était Martin Fayulu nde azwaki na ba élection donc tant bazo sala analyse de fait ya makambo nyonso oyo et puis démarche na bango bato baza ko maîtriser yango te yango zo tia confusion voilà pourquoi toza na posa na bino pour na ko répondre ba téléspectateurs maman na ngai ezali ba procès d'intention ba procès la église catholique et ba procès d'intention la preuve nayoki même secrétaire général à UDPS na kanisa mokolo alobi asalaki soki séminaire to matinée na yi a rappelé bete basenko baselo kamalamu oh mais bato parce qu'on est na mituni bato ba ko le kaka na betando yike ko critiquer est donc ba ko comprendre te bazali penda en déphasage na famille ya parti politique ya président de la République na président de la République moko bande ko na biso union sacrée boko wela kana ebite boko dukaka nini boko ape gouvernement ko moyebi ke boko boko gouvernement ko bato ko ko positionner pour ba se faire tata mokonza ekolo ba ko lakisa ke bango bazali radical te wa boko ko sala politique ya Kabila politique au Kabila bomela biso kapanga politique au Kabila bomela biso aussi mukindi bon même Félix Tshisekedi na nzela wana te biso ba sesangiste to zalaka rationnel to yebi ete tata mokonzi ekolo d'abord ayi démocrate ali mokitani Etienne Tshisekedi wa Mulumba le père de la démocratie congolaise te totonga nanu nayebi ke caméra ezana me bakoyoka te mwana mboka Rodri donc eza fachite aza ko traiter na bango mais eza peuple congolais alingia mema na logique yo ya kala na lobi boy bato bakoninga
koza pemene ya mokonzi mboka po ba flatter ye ba ye ko finga senko ba ye ko finga église catholique mais tata mokonzi ye moko ayebi que église catholique esali ende kaka rappel ata Belgique asali kaka rappel pamba te omoni na pesa ndakisa na ko pesa ka exemple o mingi omoni moto alinga kolia loso na madeso ba chama koso na ndako na ye ayebi que akoyamba mama Constance ayebi si ah papa atuka ngai pona ya na ndako ne fa olamba kaka loso na madesu otie na makoso est-ce que moto wana azana mabena yo te asali kaka ayebi si eloko yo linga mingi osalela epe yango na yango soki moto ndenge wana rappeler yo ko ofinga okofinga na tina nini pamba te ya sali yo kaka rappel makambo yo linga tata mokonzi ekola lingi démocratie ezali pe na parti élection na kati tata mokonzi alobi ete ye moko parmi ba charge na ye na kati ya mboka esengeli ba élection seulement dans les délais constitutionnels ingo ba 50 au 2023 est-ce que tata mokonzi ekola bi ete ya ko sa maponamité bato batika jalelo nde oko boma bango wana ba o bako de kaka na ndimite ka même autorisation ya IDPS po Augustin Kabuya beti bango partenaire na se ba kwai Augustin Kabuya lobi nini biso to ko sa ba élection na 2023 na ko ba masolo ba militante na lu masolo ya 4 ya likolo secrétaire général à IDPS porte-parole pe ya président de la République aye ko confirmer likambo wana sanko ko rappeler ete maponami salema ezali du sumuta ba congolais ba na posa maponami po ete stabilité kota yango to koloba biso na kati ya envol po do ko betaka masolo maponami esengeli lelo procédure ya élection et banda processus électoral et banda esengeli to kene na ba réforme wana nde ko fungola nzela mo kitanya seni mo kumbise ni aya makambo élection salema to longola pe makambo ba seyo ya bondoki o bimisa biso ba député ba noma tokomi wapi na likambo etali premier ministre na biso Sama Lukonde azana ba défi ebele à ko relever est-ce que vraiment à ko réussir na mission na ye na kanisa biso en vol to pesa qui est déjà ba félicitations na ba fonction minene o ba pesa qui est déjà azali na devoir ya kokombela yango tikete do yambo tena kota na ependa na kota premier ministre na lobamo eloko moko mukie boye mwamba ka 2 minutes ikozanga minute mingi tena kozonga na mutuna na biso net da bandalungwa to sepeli qui est as comme premier ministre Sama Lukonde son excellence bana bandalungwa ba kolela stade municipal à Bandal stade municipal à Bandal yonde moto yako tchali banga liboso peut-être okosa na poete mosala wane banda mais tata mokonzi premier ministre utayo okenda depuis 2016 na yebisa yo misala estele matosa na 4 ans le to kokende 5e année to kokende 5e année stade municipal à Bandal ko mesika babandi esika bato bakomelaka bande esika bato bakosaka kuluna esika bato bakosaka makambo nyonso ya mabe ya kisasa ekomi na kati ya stade ya municipal ya Bandalungwa de ngai nazwaka responsabilité mama Constance ya kosala marche ya kosala ba point de presse pona koyebisa ba gouverneur ke bobosa ni biso ça fait 4 ans pamba te ba député afuna ba koto ndire na kati ya inconscience bango bakozela ka balo balika bakomi na minembo po batombola mingongo mais oyo kosala maka na kati ya bandalunga na kati ya funate ba député nyonso bakozela ka be 12 millions yango lokwa bango ba abandonner makambo wana biso tozwi responsabilité na yebisi tata mokonzi premier ministre ke na ngongo elongo bani biso bana bandalungwa tokoya vers yo to memela yo memo na biso to présenter yo situation actuelle ya stade municipal ya Bandalungwa nazonga siko na likambo ya ye état que premier ministre ba défi à relever zali ebele to po santé ki Congo a secteur de ce prioritaire mama na Congo secteur ni yo ba ki prioritaire nzela to aina ngote a pa embouteillage na kisasa moi au vivre ya te pour koma a na sali il va na 6h du matin ata yo moko pour na koma kakao isa som et mai ezalité to koma kotoka mai na bidon na forage ya kosomba 200 fois par bidon mona ke na réalité na vivre na population 200 fois par bidon de osomi mai ata yo moko to ko vivre ni mais o ezali ya koyeba ezali ete esengeli na ye a classer ba priorité pour na biso en vol ba priorité ezali ba réforme to beti likamba 2023 eloko me maka stabilité na mboka na biso za makama mapona mais ceux qui to bani ba réforme en mode tongo boy tant le 15 mars toko zonga esengeli politique ya gouvernement ba investir bango puis parlement a aligné ba mibeko esengeli même ba réforme la qui ça proposition de loi il y a révision constitutionnelle au envoi la banda ko bundela kuta mois de juillet 2019 mabunda ndena ba tourner à bureau mitema mabele kai bango li kundu ba zo proposition de loi biso ba vandela yango bo ba misala ko sa makambo wana na butu so bolali bango ba sa yon attend biso ko to senga na moi ezaki kindoki loi sur la CENI au ya ndeko lutundu
et bongisamaki mpe na bandeko ya G13 mais na nyonso wana bareforme wana esengeli eya biso tokobeta sete tokobai esengeli ezala bareforme moko consensuelle ya boyokani mpo esala différence rupture ndenge tokoloba na oyo ezala kosalema kala bakosala bareforme mpo na besoin ya kosepelisa Kabila basalela biso balongola élection tour moko comme il y a des tours comme tour moko batieli biso seuil kaka mpo basepelisa Kabila. Or lelo toza na posa ya réforme moko kotia classe politique nyonso d'accord c'est-à-dire bayi la muka bandima bayi envol bandima bayi cash bandima bayi union sacrée bayi PPAD bayi nyonso classe politique ndima pour que stabilité et na makama mais bayi la muka il faut ko exclure bango déjà pour bango baza na kati ya masolo na binote totalela makambo na mosika Martin Fayulu akozala candidat président de la République tokosana te atako yelelo akosaka politique bongo akolobaka vraiment te nini ya ligasa ya mboka ngaka ici politique esengaka kaka te koloba kobunda mpona légitimité so lelo tozwi légitimité topesi moto tozwi légitimité malamu nde guerre na est ici nde totiki kotoka mai na forage mpo oyo okomi na légitimité nde bana na biso gratuité de l'enseignement esimbi nde makambo nyonso ya mboka baproblème ya embouteillage na nzela esili te légitimité yali malamu mais ali kaka yango problème ya mboka te yango tolobi au lieu de raisonner en termes de problèmes ndenge bango bayila muka bakosalaka bakoraisonner kaka baproblème bakolakisaka kaka baproblème biso tobi tokenene na basolution yango moni biso en vol tosalaki G13 mpona koluka basolution na problème ya légitimité oyo yagangaka ntango po et d'ailleurs kutu kolobaki Martin Fayulu aza na biso te nga na kondima te moma constant mpo Martin Fayulu azalaki consulté na ba G13 ye pa apesaki makanisi na kati yani ya consensus donc tokobaki baréforme ekozala consensuel parce que Martin Fayulu mpe andimaki makambo ya réforme donc wana pende ezali mbilinga te sauf kaka divergence na biso ezalaki ye alingi baréforme esalema libanda ya bainstitution ata yo moko esalemaka na mboka nini wana penda kulutu na biso Martin Fayulu abetaki mwa libanda na kocomprendre mpe mpona ye makambo akosala mibeko depuis azala député pasana depuis azala député ti lelo asala mobeko moko te yango makambo baréforme ependa kocomprendre etende akobaki faut tosala baréforme libanda bainstitution te tokoki kozwa consensus ya baréforme libanda mais mpo to entérine yango ekoma mobeko efongeli yango eleka na parlement eleka na présidence de la république esuka na journal officiel nakanisi wana na tie mpenza carré esika wana donc ndeko sama lukonde esengeli adéfinir bapriorité ya liboso réforme Yami Balé abeta c'était une réduction en train de vie à l'État parce que l'État aura mon sonomie qui est l'école. Et qu'on a la rémunération par personnel public et puis un fonctionnement par institution. Population qu'on aura besoin pour ça. Et puis budget vous avez combien 3, quelques milliards. Il y a mon tolobité. Sengeli pour n'amboka o échanger maman Constance. Tu as un problème de masse. Ba problème chômage de masse. Ba problème il y a santé de masse. Donc ba problème vous avez un problème de masse. Alors pour que tu trouves la solution na sécurité paix sécurité zali bisika nyonso na niveau nyonso. Alors pour te trouver solution na ba problème wana esengeli to ya na révolution. Révolution te ya kolongola moto na bokondité. Révolution à makanisi, révolution à ba habitude. Révolution et à penser et c'est que l'itoya nango nanzelana pour que mboka na biso trouver des solutions na ba problème de masso ali nango yango to bi réduction en train de vie à l'état et ali moko ba solution et puis il y a sous la question sécuritaire na est tombo midi pourquoi ba congolais ba kuwa et ali normal té yango to bi gouvernement ko yesingi asa la programme na ya gouvernance et kene nanzela wana pour que epesa ndeko na biso Premier ministre Sama Lukombe, son excellence, et puis ça y est, Nzela Malama. Likamboyo, il y a procès présumé détournement et à fonds publics, au dossier et procès Fungwami Lelo na prison centrale, na yebite lecture nini o zakosala na Likambwango. Lecture nanga ezali ete ya solo mosoloyalité ezali ya mabenga batote. Mon loyauté est liée à Congolais, biso to futaka ba impôt pour que makambo tambo. Ata kongai na ebandela makambo gratuité na laki moko bato ba ki d'accord te pour na ebaki ke gouvernement congolais na mosolo ya kokumbela politique wana te. O ko sa malelo ya liba nyongo. Donc boko zoka ba nyongo li génération na biso tene mutu ko futa ya liba génération future. Pamba te biso génération na biso to bunda pona ko sisa nyongo mobutu atikela rambo. Donc bano ya biso pe bakoya ba ete gratuité ndenge to memela ki yango ezali ko defaka mbongo na banque mondiale ezali nyongo to kofuta. Banque mondiale ko defisa ka bino mbongo po ete na suka na yango bozongisela ye mosolo na ye. Esengela ki na biso nan to tia politique boko a marche oyo ko créer richesse.
qui ça va réduction en train de vie à l'État au lieu que l'État aura 80%, l'État aura 20%, c'est quel 80% population mon solo on a tout investir en un domaine secteur créateur de richesse et créer mon solo de permettre l'État genre mon solo à financer la politique ambitieuse la politique malade elle a quatre constitution mais ali luxe pour l'État pour le gouvernement gouvernement appelle sa population à gratuité dans un secteur donné à créer qui non mon solo pour permettre de soutenir politique mais malheureusement etambola ki bongote yango tolobi bien lokola mon solo on appelle ça li anyongo bato pe ba yibi yango ba kotika la impunité tala le loba na biso moyen ba kotanga malamu te grève pas ba enseignant ba ko menacer mon solo ko les cater place pour école fictive est inacceptable impunité ko continuer yango to saluer et likambo et sengeli ba juge basala musala na bango ya koloba droit. Leur travail c'est de dire le droit conformément à la constitution na biso juge azali soumis kaka na autorité ya mibeko ba juge basala musala na bango ba o ba ibaki mosolo à l'état basala ki ba école fictive ainsi de suite ba kangema ezaka te ke bo sacrifier mais moi na mboka likambo ezaka kate ke ba kangema bazo kangema mbongo à l'état ezo zonga kate tango ba kangi wala tous ne pas ça musala tango ba kangi yo ba ko yebisa yo restituer mais ça na ba misusu ba kangama ki liboso to moni biska ba restituer te kasi on a le bité les somo ya Congo yango wana lisumu ya Congo yango wana esengeli kaka te ke bokange moto avant d'essayer jusqu'à l'état congolais a empathie esengeli na bango ba futa ba dommage à intérêt esengeli na bango ba futa l'état congolais mon solo pour que l'état congolais se retrouve na ba droit na ye yo ba botoli lo pango na yo na steliona ba teki yo lo pango na yo na steliona sima na yango ba juge moto ba koteka boloko lo pango kenda et akate ba kozongi tsela yo eloko eli yo ozonga na ba droit na yo sima na yango moto ba ko biso ata ko to condamné yo esengeli na futa pe ba dommage à intérêt pour que Congo se retrouve na kati ya ba droit na yo. Ok, toke vraiment na suka ya émission na biso na kanisi bolandi malamu porte-parole ya parti cher ya Denis Sesanga honorable Denis Sesanga otozope sambote en passant to sepeli mingi koyamba yo na émission na biso tozali na mois de la femme en tout cas ba femme bottez les mains de partout vous êtes à ta côté ka débrier bundi sa vie maman kolembate ceux qui ont la politique bunda politique ezaka pona mibalité basi pe bazali côté les makobundela ekolo alors basi to vanda na CT o eza mois na biso pe ezala kaka pona mois de mars te tozo telema na mois de mars mais ti tozo accompagner na 2023 et bongi biso pe to mona clair to komi pratiquement na suka émission na biso pa digital Congo kuna pe baza kolela li passa ya président honoraire aza ko bouger te eza na inspection il y a travail kendeki komona ye inspection provinciale il y a travail ba moni il est resté insensible na maloba na bango ba uti ko révoquer belé ya ba agent na digital Congo bazo futa mate na ebité tokoki ko chiter wana nakanisa mibe kombo kanabiso pona ko chiter wana et organiser fonctionnement ya travail tous en code du travail les alliés en place et pas wapi les alliés na ba devoir pe ba obligation il y a ba travailleur pe ba obligation à employeur ainsi de suite et sengeli na ba yewana ba ceux qui va se sentir les ba le bien tembo ka état de droit ba saisir ba juridiction compétente ba fundi déjà et pas ya président ya assemblée nationale il y a inspecteur il y a travail et ali préalable ou sengeli avoir kokota na kati ya conflit de travail ba saisir inspecteur il y a travail inspecteur à travail rosala mosala na esoki ba yokanité akobimisa o ba bengaka nini ya non conciliation alors ça procès verbal na non conciliation que bato o ba été en conflit ba yokanité et ko permettre ba travailleur digital ba saisir ba 12 yamboka pour être bango ba tranché au moins maman Constance na linga okota na ba question polémique te na linga ko memena makamba politique ara sérieux mingi pour ngai parce que na ko le peuple congolais et ali makambo c'est une biso eto que ba leader d'opinion c'est une collecte peuple nzela kolanda so na vandi na bandi ko finga Janet Tibo na bandi ko finga moto kinga na bandi ko finga ba travailleur na ko memela lo ko mokote oya malonga zali ko pesa bango voir kolanda collecte mboka ke mibe ko mizali bo saisir ba juge ngala mona ba travailleur rebelle pour déjà basi ba moni président ya assemblée nationale ba moni Mboso Kodia
Oui, wana ezali ba voie peut-être diplomatique. Oui, voilà. Ezali ba voie diplomatique ba koluka pour que ba trouver solution na problème nango. Ezali à encourager, ezali ma BPT, solution zo makaka na bitumba te pour pas ba 12 ya etumba. Etumba moto. En attendant, basi bazui licenciement abusif. Oui, ce que bazui licenciement. Na lobby bien na koti na kata dossier te pour nazali avocat. Na ko maîtriser sens ya dossier te pour na conclure que ezali licenciement abusif. Nyonso nga na lobby, soki ba travailleur va se sentir lésé. Na lolenge ya kotambwisa mosala epai ya employeur na bango bazali na droit ya ko respecter na bazali na ba procédure ya kolanda pour être bazwa o ezali likambo etali bango to bosana te salaire eza na caractère moko alimentaire ce qui moto a privé yo abomi. Ok, merci beaucoup. Tokomi pratiquement na souka, toza ko rappeler bino, toza une question d'actualité. Nous restons toujours une église au milieu du village. Toyamba ki pona bino, moi na mboka Rodrigue Ramazani, na kanisi bino moko boyoki, intervention na ye bisika nyonso bozali bo like, bo partager. Ba ope ba s'abonner na onte na chaîne na biso canal Kin Télévision, bo s'abonner massivement. Toza toujours là à la recherche ya ba information pona bino liloba ya souka pona émission Kosuksa. Liloba souka ntondi botondi pona invitation. Biso ba maman en vol. Le lenge moko na ba maman nyonso ya Congo. Donc, on va fêter le 8 mars. Biso tokozala wana pour accompagner bango. Pamba te na kati en vol parti na biso mwasi azali ne sikana. Merci beaucoup ba maman ya en vol tokozala wana toko filmer koleka en direct ba téléspectateurs na biso bino pe bokokota na kati ya ba maman en vol le 8 mars. Merci beaucoup et bonne suite. Merci mingi. OK, bye.